doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Lelo boka moite bomoni donc décor eza ndenge mususu mais tozali nakati il y a 5 minutes à version à la musica mais techniquement mikolo tokoki ko salango na libanda te donc version à la musica et ko zala nakati il y a plateau ou bien na kati ya ndaku donc net leo tozana ndaku mais vibration ezali à la musique donc émission oyo ezali 5 minutes il y a la musique donc merci beaucoup donc je suis vraiment ravi de vous savoir vraiment très nombreux devant vos petits écrans devant vos postes donc téléviseurs internet pour Narolanda 5 minutes avec César Ngadi parce que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Lelo na zongili bino parce que émission précédente ezalaki émission moko na tournaki yango vendredi donc vendredi avant émission oyo na tielaki bino ya fausse prophétesse wana prophétesse wa lukuta oyo to silisaki ye parce que bomoni ke andimaki te ke to retrouver donc lelo to ko bandana ye po to sukisa dossier na epete to ko sukisa kango to memeti na suka. Il faut comprendre que pas sur oyo asaliki mokil mobimba pour nako bimisa lisola lukuta donc tala vraiment qui prophétesse et bebabo tala mutazo loba malembe mwana mwasi azokosa azoloba malembe kanisa ki avec voix na yeto ko retrouver 5 minutes avec César Ngadi to retrouva qui est mais boye baké donc et tumbu na ezali ke base batu nyoso tu balanda 5 minutes batu tu balinga mboka batu tu balingaka Fachi Béton, il faut moi si wana azalaka lisusu na téléphone te. Azala susu kimia te pe akozalaka na téléphone te. Donc lelo na kopesa bino numéro na ye o asika comme ko sala deuxième ligne na ye na kopesa bino numéro wana parce que numéro wana mi balé na pesa bino akangi yango donc azokoka kutu te donc biso pe tokotika ete tokomeme ti na suka. Donc moi si wana ndenge na yebisa bino kombo na ye Perle Ndale. Donc il y a kata po atyango en consonance moko bimaneti donc anglophone moko boy donc bimaneti kombo moko a consonance anglaise donc atia Perle Ndale mais tozozwa kaka parce que ba renseignement na ye ou des aki première partie ba renseignement na ye za kaka koya donc kombo na ye penza il y a solo penza oyo ba botaye kombo na ye Hortense il y en a qui ont badoka moke donc longi wana azwa penza kombo ya Perle talaka perle eza elongi o to mona te kombo na ye Hortense Ndale wana ezali kombo ya mobali na ye oyo ya liboso donc na Lubumbashi na Katanga kuna azwaki kombo ya Ndale wana donc numéro na ye oyo ya sika bozo mona yango wana tutina se numéro yango ezali donc 00 44 77 22 931 026 numéro na ye ya sika yango wana bomoni on a se donc botikate bobenga ya changer son numéro et puis nga na yebisi donc fausse prophétesse yebaka ke okoko changer ata 1 million de fois numéro na kozwa kaka yango parce que ndenge ba combattant balobaro ba combattant ba ça combattre lelo donc yebaka ke oza occupé na ndako no aza infiltré te mais occupé occupation eza partout place aux aliwana donc au changer numéro de téléphone changer te to ko zwa kaka numéro wana to zo ko chango kaka na kata 5 minutes pour comprendre makambo salaki ezalaka te yo ozo luka soko prophétie il y a président Félix Antoine Tshisekedi akufa na bité soko zwa prophétie en wapi mais yo moko tata bana na o wana zo ami bala kufela yo na ndako zo prophétie te point ozo prophétie te pona nini donc pour komona kaka ke donc makambo oyo ezali vraiment pasi na makambo oyo bazokosa batu prophète prophétie prophétesse donc ezali makambo lukuta to yebi ba prophétesse ya solo donc so to tangi mama ani prophétesse ya solo mama ani
tokondima ke ozomona penza omoni moto exemplaire donc yo penza donc tala nano ochangea kombo Perlendal oti penza Perlendal oke kombo no Hortense donc mpona koambuye kaka bamasolo parce que mutu mosusu abengaki ye ye akanisi bazobenge babenge na numéro ne mosusu babenge prophétesse ye akanisi penza ke non masolo malongo donc apesi oh non numéro na ngai oyo nazoyeba te soki ezosala me oyebaki ke bato bazobenga yo mpona masolo ocheki ya lokuta mais oza kokosa yo mosali na nzambe déjà ozali kokosa déjà ochangea kombo ozali kokosa osalaki prophétie nga na tuni yo mobali na oyo akufela oyo pour osalaki prophétie te oyeba déjà ke akokufa donc tokotika ete numéro nazongiseli bino yango wana bozomona yango na se donc bana na 0044 77 donc 22 wana numéro wana siko a partir ka lelo bo banda susu kobenga ye ndenge boshofaki ye parce que tokotikela ye tenté donc Zoro Mabiala na Suisse alobi abengaki soki combien de fois donc kotikela ye tenté à comprendre penza ke masolo oyo asalaki donc ezali masolo moko alapa libela donc alapa abandela su masolo ndenge wana te akozalaka lisusu na téléphone te parce que téléphone nyonso tu akozwa biso tokozwa yango donc to marqué pause na biso publicité boyebi na kati ya Club Original donc grille à programme ba émission en sika et koti émission tozali kozela donc il y a mois prochain boyebi les immortels ongai nazo présenter bino donc toujours rendre hommage na artiste musicien artiste peintre artiste comédien oyo batika biso toko sala vraiment émission pour na bango donc vraiment émission wana bozala déjà ya kosepela parce que vous avez vraiment neti documentaire au vandozo tala ba masolo ndenge ezali donc vraiment toujours proposer bino bolanda bande annonce relative ya émission oyo ezali koya les immortels. Suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi, avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels, suivez sur Cléboa Original, votre site de qualité. Avec Cléboa Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Cléboa Original. Avec Cléboa Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Une guerrière jalouse de ses succès, je parle donc de Didiogo, envoie une de ses commandos la maladie. Cette dernière la guette, le traque, lui tend embuscade sur embuscade. Dindoyogo déjoue les attaques perfides de la dite soldat, cette dernière profitant d'une pause bien méritée du guerrier Mwaka, le rabat vers son chef, la guerrière. Vaincu, le guerrier Mwaka dépose les armes aux pieds de la guerrière jalouse et envieuse et elle l'abat sans sommation. Il s'agit bien sûr, chers téléspectateurs, chers internautes, de la mort. Dindoyogo, le guerrier Mwaka s'en est allé pour un repos bien mérité le mercredi 23 août de l'an 2000, laissant sa belle voix à son fils Lola Moine. Il est passé là. Donc, tokomena suka tomoni Ngwaka alite Ngwaka le guerrier na suka moni maladi soki komi makasi Ngwaka akokaki lisusu te Ngwaka aikotika biso le 23 août l'an 2000 akufaki on a to kotuna na en bas de makambo boyebi ke awa émission oyo ezali ya mawa te ezali baartiste musicien malgré tozo lobela baartiste musicien oyo aza na biso su te mais bazalaki bato moko banda kopesa biso bilengi na banzembo na bango yango na tokoki kozala na mawa te ntina suka ya émission donc en bas de makambo toyokaki pour ne pas entrer donc na badétail respect aux morts mais toyokaki ke Dindoyogo akufaki mpona makambo ya mwasi akufaki mpona mwasi na basusi ya mwasi Susi ya mwasi. Évitez de voir manzemo we susi ya mwana. Yogo susi ya mwana tagi ngela susi ya mwasi. Yogo moni yogo aki motema malamu. Fagel quand même. Yogo fagel. Yogo fala moins de 50 ans. C'est ça. Tout le monde. Donc César, yoro na websoke yogo azap mutu oyo asaki na amoto ya bantu.
Vina ye abanda miziki na miziki ya lemaki. Tango abandi na lemaki, alongwe na lemaki, aye kokota na miziki ya nani ya Papa Wemba. Aye basali Viva la Mujika. Viva la Mujika ale basali yango baye kolongwa. Kolongwa balongwe aye kokota su na miziki oyo ya Langa Star. Langa Star ekufi aye kosuka na Zaiko. Ake na Zaiko ti aye kozonga ne Tumulangwaka. E Tumulangwaka esimbite azongi lisusu kaka na Zaiko. Olandi via Dindo esukaki na Zaiko. Okufa ya Dindo akufa na maboko ya Zaiko. Mwana na elola aye kokota na quartier latin. Tanga koti na quartier latin nde esika ye aye kopanzana ye na kufi. Aki bien na batu. Dindo yoga zaki bien na batu. Dindo yoga akola na batu. Association na ye na batu. Dindo yogo azalaki donc bien na batu nyonso na kati ya quartier. Yende mzabilisanga na bango. Naza ba souvenir ebele pona ye. Pona zalaki mutu moko tofandaki na ye. Toyebaki mabe na ye toyebaki malamu na ye. Mais azalaki mutu ya kofana na kati ya batu. Moni soki lelo to perda Dindo yogo esala neti nga ya tâche esala nga pasi mingi pona zalai mwana moko na fandaki panya na kati ya ndaku nazolepa na ye nazolata na ye esala nga pasi ti lelo. On a la difficulté de parler de Yogo, un chanteur que j'aimais beaucoup, en 2 mots. Parce que là aussi, on a une grande séance à répétition qui m'a bouffé l'énergie et commencé à parler de Yogo comme ça, peut-être un Agolobelango bien. C'était vraiment un grand chanteur que j'avais connu avant même à faire partie à Viva la Musica. Et même après Viva la Musica, il nous a tous laissé un bon souvenir. Mais seulement difficulté ezali que papa zaka papa yo mwana zaka mwana siko yo mwana koluka o défendre papa ou bien o mi défendre yo moko parce que papa a sauté vous en a 2 rôles, il y a au défendre papa et au défendre yo moko. Intégration na yena Viva la Musica, il a ramené beaucoup de choses quoi. Ça enrhumé moi brana yemba bien zaté. Prochaine fois ta moyana oyembe la ville. Merci la concept ya sika mais mozonga prochainement pour nazala poser plutôt solo la c'est longtemps. Azalaka vraiment exemplaire, azalaka bien gentil. En tout cas, moto akobo ya ba bien fait à Nazate. Écoute à l'époque, tant que je suis là bas, on est basé ta musique, s'il faut dire la vérité, à l'époque à Zaiko. Type Wenge Salama, Ezobeta, bon, à Mbappé, na ba collègue nanga à l'époque. De l'EP, moi, on n'est pas à Zoyemba. En tout cas, on a félicité Kaye, donc on a félicité Mingi. Mais l'autre a Zati, bah, Evre na Ezali. La sœur na famille na Eba, qui est basara na grand chanteur, grand artiste. On le ba Evre na Zati lelo et Mbamaka. Mongongo na ye en tout cas tilelo na mutakoka ko yemba lokola zata par mwana na ye mais to zala ba modèle to yebaka ki o ya kufa atika biso Dindo Yongo azaka grand chanteur faut vraiment moko to yeba ko pesa ye ba hommage na moment moko boye tant côté moko to vandi pe na bar bitela nzemba Dindo Yongo moko to boyite faut to yeba ba valeur d'artiste c'est très important. On a vraiment et na libanda hôtel mais na koy koza ko battre parce que na yebi bah bien fait avion la d'abord gentil elle a trop bien en tout cas mon un problème na yé le battant mususu kaka ndemba provocateur bazalaka mais parmi les artistes ça arrive na polémique o ko finga na yango rien en tout cas je crois oyanga yangwana merci beaucoup. Donc, Bino Moro Boito Landa, les immortels, Wanezali émission
oyo vraiment batutu bakosepela po batu bazali vraiment kozela yango na epsaki bino ke tongo bandana papa wemba to baki ke na kati ya plateau il faut tozala vraiment na mowei oyo atikaki soki aza mwasi tozwi mobali na ye soki azali mobali tozwa mwasi ne puis na mwana obena mutu ayebaki malamu tongo bandana papa wemba mère amazon fala azala monike so mère amazon aza ekosala bien tozwi na mwana tozwi ata na yazaza pe baza na kata plateau puis tozosala biographie tokosala ngo na français parce que baartiste musicien na bacomédien bacongolais ka mutu bayebi bango te ata bakoyoka nyonso tu te mais bacomprendre ntango tozokende na français bacomprendre masolo nini tozali koloba donc tomonaki ke tozilaka mère amazon neti azoya te totikalaki kaka na famille ya viva la musique tokobanda na Kester Emeneya tozongela mpe badindo yogo tosala mpe balengilenga tosala mpe bajengaka tosala ebele puis tozali susu kopesa message na veuve na biso ya mama na biso donc veuve Merijo oyo azali na kati ya Belgique kuna na Liège azala na calme donc vient na biso Merijo azali programmé tokosala masolo nyonso tout pour te rendre hommage et puis pour te clôturer masolo ya prophétesse lukuta prophétesse ya nzala donc tozoyebisa bino kaka ke avandaka mokona tolobaki na sud à Londres avandaka donc na Crystal Palace donc bato à Londres nyonso tout balinga mboka balinga fachi donc prophétesse oyo ya lukuta wana avandaka na Crystal Palace numéro na yesusu na zongiseli bino bo bengaye bolemba te siko tozali ko enchaîner na eloko oyo ezala événement na kati ya 2022 oyo boyebi le 30 juin zali jour ya indépendance banda président Fatia Kota to fetango te parce que président azali trop rapproché na mboka monaki makamba to bazokufa nani mais année oyo bako fêter yango ezo coïncider na concert oyo donc ekozala na kati ya mboka na biso nano esalama te concert ya Wenge Muzika BCBG 4x4 Wenge oyo ndenge bazalaki tango babandaki concert du siècle donc mutu akoki kosala kaka masolo wana ezali Amadou Jabir donc ye toyebisaki bino ke masolo tout bozozwa yango awa tozomemela bino yango donc bozomona awa parce que tokolanda yango ti na suka mais nazali koyebisa bino batu oyo ou bien mutu oyo akozala contre masolo oyo lobaza sorodio ngaza ndoki parce que masolo oyo botalaka Amadou Jabir donc ndenga sangisi bo et puis nalingi na profiter na yebisa bino ke Amadou Jabir aza mécène na solo aza te ke mutu moko kaka boyebo aza mécène na solo ya solo et puis aza na bambongo na ye akosakana te botalaka nga na sina ya na 5 minutes na loba te ke mutu aza na bambongo akosakana te j'en profite de l'occasion na kati émission pour nebisa bato po batu kaka de mauvaises langues parce que ba wenge bazalaki wana bato meka esimba te parce que bazoya na ba faux contrat ba contrat ya Amadou Jabir donc ba wera ba jibe donc bazui ba avocat pour batanga ba clause mususu otangi o comprendre te donc ye aza na mbongo donc aza à part makambo wana azali homme d'affaires aza affairé donc aza na basolo na ye ba société ne eza côté na bourse donc eza masolo akosakana te kokanisa te ke moto moko azwi lara corp akomi mécène donc ye aza mécène akosakana te nayebisaki bino donc la fois dernière une émission nasalaki akendaki na île Cap Vert bakendaki sikoyo mpo atala studio place bakoenregistre banzembo oyo wenge ekosala parce que ye azali mécène donc aza na bacontrat moko scénique aza na bacontrat banzembo aza na bacontrat production donc bakozala mpenza bazosala batourné ndenge kaka donc bamusicien internationaux ndenge basalaka bastar international donc eza te ke moto obimisa na nde moko obimisa 3 album okosala promotion mokoni osala nini donc déjà ozosala banzembo mpona mabanga ozosala soki ndenge nini donc ye wenge en tout cas wenge baza na chance wenge baza na chance nazolakisa bino baimage botala studio oyo bakosala bake na studio esika producteur moto azwaka son ya Michael Jackson bakei ingénieur de son wana azali ingénieur ya Michael Jackson donc nazoyebisa bino déjà que donc concert wana ekoleka na ba réseaux sociaux tout na ba plateforme nyonso tout en direct donc ezala tina ba télé ya ba américain donc ekoleka na ba télévision américaine en direct na ba plateforme nyonso tout YouTube donc Facebook ezali eloko moko ya kosakana te une première na niveau ya musique na biso ke ba mema bino na niveau wana donc boko mona bino moko na kata stade
ba instrument oyo kozala wana parce que ba misu ba confondra instrument betaka na kati ya sala bimina ngona libanda boko mona nanu makambo mona te botala kaka na olakisa bino en exclusivité sur Clébois original 5 minutes pour masolo tout bozomona ngo awa botala studio oyo ba Werason ba Jibem Piana ba Dolph ba Blaise Boula ba Rosala donc studio zo flotter na mai donc ezali kola mai yeba ke so ozu vraiment donc ozu ba boulite au sala ou bien oyemba ba son de botala ka ba makaba wana banani ba son kubemba nazola ka sabino botala bino moko bo mona Amadou Djabi pas au kota kuna parce que à part studio ba keno signer ba contrat oyo e kozala penza ke donc jour wana e koleka na monde entier bino moko bolanda studio oyo ba ko enregistrer na katia Cap Vert botalaga niveau à studio. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Bilomo Boitolanda, Bolandi, studio Oyo Penza, donc vraiment inspiration que vous avez tendé. Vous imaginez qu'à Oueka n'a qu'à studio, JB n'a qu'à studio, Adolphe n'a qu'à studio, Blaise Boula n'a qu'à studio. Donc, Boule Koya Ndengeni Nite que vraiment il faut oyemba bien. Donc, Bo Boule Ka Siko Kaluji, ba Kria Ko Boa Kaya Ndengeni. Bo tele studio, hein. Studio wana donc yebaka jo wana mukonde studio wana zali donc muto abando sala ba masolo ya Michael Jackson. Ah, en tout cas wenge bazana chance. Wenge bazana chance et puis bozwate bato bazoko loba pamba o Amadou Djabi ba pesi mbongo na présent Fachi bona botala botika bilobela. Et quoi le 30 juin, ezali jour il y a indépendance ya mboka na biso donc mboka na biso il faut tchangope misu parce que ezali mukolo ya indépendance Amadou Djabi ba pesi mbongo na président de la République mais ezo compter na cadre ya masolo mboka donc botika oloba parce que na bino azali message na solo azana ba société na ye donc côté na bourse do azam mutu moko boete mais e tomber na kati ya ba masolo. Donc bolo babilobela te parce que boye biete bo moni ba msu ba découvrir ka lelo banda masolo wana banda kana betsa bandula betsa ba papa wemba betsa ba te belaza mécène azali masolo ya kosakana te. Donc to clôturer masolo na epsika bino o yazali contre na masolo wana ou bien o ya robima libanda donc azali ndoki parce que masolo o parce que ça y kalaka soko batu ba bebani ah wenge kabwani siko il faut wenge ozaso akabwana te wenge bazongani ou bien wenge ezali kaka donc bomoni siko cri wana ke wenge bakabwani ikozalaka lisute grâce ya Amadou Djabir donc boye bake bozozo mama solo nyoso tout bozozongo awa na 5 minutes avec ses engagés. Donc avant de passer na masolo mutusu donc tozali ko marquer pause publicitaire ba partenaire na biso de boyebi Kodia Simo ezali donc société oyo ezako permettre congolais nyoso tout bango baza bato diaspora parce que vraiment avantage na diaspora pour comme ba propriétaire ya bandaku na ba norme moko international bobi ke diaspora soto kiti na gisa sezara esika kolala na moyen transport et bebsara mbongo ebele mais diaspora ba zui vraiment solution na Kodia Simo parce que Kodia Simo makamunyo surtout asali wana bato bazo engagement te loba yo moko olingaki te donc na moi il y a droit à femme bazo sala offre moko bozo mona wana pour na permettre bato parce que ma solo commune na suka ba travaux ezali ko banda bango bazali na projet immobilier ezali te ke bazo teka mabele yo ke tongi ndako no moko boetengama kuna bandako ezala ndengi moko identique. Donc quartier Mobimba basali donc des omona ka batongi donc quartier Mobimba basali babilo konyo surtout donc so vandi kuna o vandi libela donc vraiment bo bukanate bo meka ba o bazana chance ba kozwa ka ba masolo parce que vraiment ba masolo comme na suka le msuba msusu ba kozwa o ekende na mwanda et puis
boyebi kaka ke sepelative ezali décodeur oyo ya biso moko ya bana mboka donc oyo ezali na plus de 500 chaînes nyonso tu kitoko donc ozali vraiment na likambo ya kose plaindre te ezalaka siège na Londres obengi bango na banimero wana obi okoti mbala moko na site internet na bango sepelatv.com okoti oti carte ocommande décodeur ndeka bokotaka na basite nyonso tu awa na poto po na kokomande et puis tozali susu na Wami service ezali fret oyo agence de fret oyo ya solo penza oyo teke ya aventurier donc azala bureau tazala nini tazu biloko bato bungi donc agence fret Wami service ya Mireille Wankake ezali na 5 boulevard Ornano na Paris 18e na porte de Clignancourt. Ok, au pesi biloko na yo donc motema tranquille au pesi le pont avion lobe komi au pesi na bateau jour ba opesa yo au retrouver en okuda na Kasavubu donc azo sala musala moko vraiment ezali komona et puis bobo sanate salon de coiffure auto recommande kabino salon de coiffure El Binto coiffure na Saint-Denis donc vraiment salon aba professionnel bazo kata yo avec sourire donc batu tout ba na Paris il faut que nous pesa mutu na bino na El Binto coiffure donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous kende. Donc vous avez besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc il y a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka
namoni bilamba namoni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole namoni mosala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezala te ndeko kosazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie na disposition ya badiaspora nyonso pour que bokomisaka bakoli na bino mituka na bandeko oyo baza na Afrique avec impact na idéologie. Wami service pardon mama Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobe. Wami service et pas Mireille Wankake. Wami service frappe na le frappe na retour. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one. Chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Merci na ba partenaire na biso na ba tonyo surtout bazo pesa bango confiance parce que bango pe ba pesa biso confiance donc tozo kaka boule neta ba chinois donc président de la République ayewana azamwa na mboka za kinois lobaki congolais nyoso tout il faut akoma millionnaire biso soki moninga sale loko salaka exotica wa omona congolais roya mukula ozanga mbongo. Mais mukula za na mbongo a préféré qu'il n'est pas chinois pas indien on a ko die kunate mais ce que za na mbongo ta roya a défait après a changé nzela comme client insolvable to tika buluana to cha mwana mboka soka sale loko uchi ye maboko po akende liboso to kota babulu ndenge ba chinois bazalaka nango sikoyo tozali kokota na sujet moko eza mawa parce que boyebi likamunyo surtout ya président de la République a osala et comment nango kara polémique asala boye eza mabe parce que lobby tokokota na dossier oyo ya ba léopard boyebi ke lobby tokobeta match aller à barrage donc après wana aller retour pas token mondial mais toyebi déjà pour bloquer que token mondial parce que donc fatia yena ba moto moko boye pays na biso makambo tout totala ka pape aya banda kala depuis Mobutu papa zo na mboka na biso botala ka ba ja francophonie o bato eko sala mate eko sala ma pa na mboka na biso siko bomona coupe du monde mais tout ça na sujet émission ezoya lobby boko landa masolo tu tokoloba parce que bamsu ba komi o bona boya akomi toke na mulaite lelo ezana masolo mususu mais lelo tozali koloba bomona ki et panzani na ba réseaux sociaux oh, donc compagnie aérienne na biso Congo Airways bazali capable était ba renouveler contrat ba boteli bango ba avion na compagnie Kenyan donc batu ba koma ko sala ke soka lobby makambo ya Congo na ndenge mabe yezo sepilisa mais ayebi version o ezali officielle tele mso ayebi mazo sala nanko azo sala kaka nanko na lingi na expliquer bino contrat o ya ba avion o ya ba ya Kenya wana ezali ba contrat ya 6 mois compagnie na biso aérienne zwaki yango pour en attendant ba avion na biso moko eya siko ba kati yango na mois ya avril okoki ko renouveler contrat pendant bien 1 mois 2 mois ezali ba contrat moko ya 6 mois renouvellement nango eza automatique te bo étudier et puis contrat so eza cédé des années avant de congolais to comprendre moi atala ba congolais na musala ba pesi contrat atangi ta signé
tango bando sala ba komi bisa etala likambo aboye donc azoye bata signaki mundele opesi contrat ebiso penza ke zilana kenao na ndaku na ya nango lobby ou bien zilana benga vokana parce que ba contrat mususu moni ba komi makamoko ya minene boye musu ba komi close moko mukie yango ndeza na fitakani contrat ezali na 6 mois avril awa na mars contrat ou bien il faut renouveler sous 6 mois mais compagnie na biso monique na mai awa ba avion ceux qui 5 avions zoya oyo président de la république ba sombaki pour compagnie wana ba avion ko ya sikoyo ba ko renouveler contrat pour na 6 mois ndenge ba se retrouver que ba avion asikeye na contrat oyo ya ba ya compagnie aérienne ya Kenya ezali ozomona te que ezali d'autant que ba lobby que ba renouveler contrat comme ya tozangi mbongo est-ce que vraiment Congo na biso ko ozanga mbongo ya ko louer ba avion. Donc, bah, renouveler qui contraté parce que contrat on est qui pour 6 mois. Bon, ça dit 6 mois, soit bon renouveler sur 6 mois. Et puis contrat, soit bon se mettre d'accord. Au cas donc contrat est donc soit bah, sur contrat il faut signer. Donc ça dit 6 mois. Bah t'as dit sur quoi bah bon soit il te renouveler pour 2 mois. Non, il faut 6 mois. Et à mon avis, Congo Airways, bah kati contrat là parce que bah ebi qui na mois ya mai. Bakozwa ba avion na bango oya sika au président de la République a commandé mais congolais raisonnement boité allez ba komi ko panza boza ku na mbongo te ba boto ebino ba avion mais congolais to linga mboka na biso soko linga Félix Antoine Tshisekedi était président de la République donc linga mboka no parce que président de la République a revendre éternalité a kotika pouvoir okende mboka na biso ko tika la kaka wana mais bokoma ko loba makambu kaka po na ko loba ezali passe na ma wana motema donc boyebi que 5 minutes soki ye et que Sabino verse do ba contrat on est qui pour 6 mois liboso ça 6 mois sikoyo ba moni ba ko renouveler pour 6 mois parce que na mois ya mai awa ba avion oyo ba commandant qui na président de la République ezoya bon sikoyo ba renouveler contrat wana baza na ba avion oyo ba Kenya na ba avion na biso mo te za perte donc congolais boye baka makamuni ni bolingi koloba donc et puis bokotaka na ba polémique a buzo bate bozelaka 5 minutes ce que yé et le belibino makambu pour ce que les cambozali toko yé bisabino donc y a un tonga to beta c'était parce que et komi buzo ba ce qui te rattrapé pas to le baki toko tikaka lisu sous tante ce que yé na masola lukuta to zongi sibino na sika o esengeli bozala donc siko to koti na likamoko ezo sala pasi na mawana motema omoni etankala kosambela ezalaki likambo kosakana te ozalaki babinzambi ezalaki te kosambela ezalaki masolo akosakana te donc na koloba kutu bato ebele bayeba ete batu na dudule donc dudu swami servant akosakana te donc azokona otika mpenza bacommunion donc bacommunion wana bagayar wana dudule donc servant akosakana te ayebi masolo oyo mais ekomi baaventure moko na binzambi ozomona mpenza donc pasteur oyo babenga pasteur prophète mpo bango bakoma koopesa bapapa soki nini donc azoloba makambo moko boye alobaka nde makambo ya nzambe ta komane okota na ba polémique akoma koloba bon pasteur ou bien nani aza mutu lokola biso mais okoki koloba makambo moko boyete il faut otala rang oyo za nango za passer okoki ko beta discours neti mutu normal te il faut en retenir dans ma kamso mais passer azo beta ma solo on dirait donc mutu moko ka neti mutu normal tala ba passer ba komiko soit na partout ba passer ba komiko kanga bango donc na ba vidéo oyo azali bo lumbulu na moi si abato asale kobo et puis moi si on mona pe azo que ne se justifier ndenga asale kobo donc on va où donc vraiment yango wana président de la République boye ba que président de la République aleki kutu ba passer belé na osambela yaza penza sambela ka penza donc ozomona penza zo sambela yaza solo makambo na ndimite ke akotika ngo boye ba kotala makambo il faut vraiment balandela makambo vraiment basala penza ke ezala so na lingi na lakisa bino ka botala niveau auto komeli yango na lakisa bino be extrait ya ba pasteur ba vanti bazo sala boko mona pasteur moko ne banende toza lobby à la veille ya match botala pasteur moko boye azui ballon na ebité ceux qui attaquent tout donc Pelé roi Pelé ando sala boté azui ballon azo benga ceux qui banani azo donc abetika feinte omona mutako mutako ko ya musika to ebité ceux qui lien nini ballon wana na prière ezali to ebité bino moko botala ba oyo to zweli bino po bomona kake
Mouki na ebite, l'homme se comme Nasuka. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite.
donc bino mo bolandi donc vraiment eza pasi na mawa na motema botala ba makambo to tsheli bino ba passer donc tozo kende wapi et puis ngai na kondanaka ba passer te mais comment ba ko komisa yo zoba na niveau oyo mais soki moto timba oloba te okosala boto okosambela no mais bapaster oyo nakanisi soki basalaka boye bato bakenda kuna baza bafaible yango na bazwa bango na esprit donc yo ozokende mpenza ke donc paster azosokola makolo na ye yo ti munoko ozomela nini wana yo ke mpenza na église paster alobi na yo mwasi longola kalbar olongoli kalbar azotya yo soki banini donc yo ozomona sikoyo est ce que eza faute ya paster toboite eza pe faute à passer mais ezali na bandimi oyo bayaka wana pe bango baza bazoba koma bakokomiso donc zobati na niveau wana donc ezali pasi na mawana motema donc lelo tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndeka na ebsaka bino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude bon boyebi ndenge to bandeki na émission mwana mwasi wana donc botika ete Florence wana wa mipesa kombo Père Lendal, donc Père Lendal, botika ete, numéro na na zongi son sous, donc il faut à zanga portable. Donc azalaka sous na portable te soka ndima za na portable donc ba shoko azozwa akokokata ko vantaka su kimia te po ala palibela makambo asalaki ya ba prophétie ya lukuta donc bo benga ibo tikite soka changer numéro na royasu na numéro mususu donc oyo akozwa ya sika donc vraiment na komi na suka émission ndenge na epsaki bino donc to pesaka mbote na base to bandara toujours na Londres comme vous pouvez vous en douter na honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tokopesa mbote na José Kano Kikakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tokopesa maman na biso Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi totikal toujours na kati ya Londres pour na kopesa Amidou Mustafa au penza messi biso kaka 20 livres à chaque émission donc Amidou Mustafa merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Spain pour na repesa Beloti Mavungu merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya France pour na repesa maman na biso Esther Ngankono merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya France tozali kopesa Shai Mukenge wabalengela mon voisin Shai Mukenge wabalengela merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokopesa pe na kati ya Canada Babi Kisinga merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tukali toujours na kati ya Paris pour nous repesa Dama Vioka petit frère propre Dama Vioka merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Paris tozo pesa sakin fumu petit ngata chaka batembe me aebike donc masolo mboka ezali kokende malamu donc merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Capton kuna en Afrique du Sud pour nous repesa José Bantessa peut refêter anniversaire na eto profiter pour to souhaiter bon et joyeux anniversaire na José Bantessa kuna na Captain. Tokei siko na kati Autriche pour na repesa vient na biso les beaux les boss na kati Autriche merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to tangi les beaux les boss na Autriche to bossa na te donc Merlin Okano vient na biso Merlin Okano na kati ya Belgique. Tozongi na kati ya Paris pour na repesa Alain Delo merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Paris tozali kopesa mbote na Mathéus Lisomba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokobosa na kati ya Saint-Denis Alfred Fali Lukisa merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sango ya Congo nous allons donc nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied dans un état de droit et une justice indépendante.
ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Abi bon likamako pona osala ngo yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo tu vas